Oui. Et non, on la voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans l'actualité. La voix du peuple, maman n'a oh, Salut, chers amis téléspectateurs, très heureux à Keboza, tellement belé à travers le monde pour suivre votre programme Vérité en face à la chaîne Abino La Voix du Peuple. Pour la bande de Botal Rabiso, Bobo Messano na YouTube, et pour la bande de Botal Rabiso à na Kinshasa, Bolanda Rabiso na YouTube aussi, mais aussi na la télévision locale Rabiso, couleur télévision, Tam Tam d'Afrique et plus, à plus 243, on appelle ici. Trésor Kapango, Mbote Bele Place Azali, le coordonnateur, le boss, il y a chaîne, en tout cas, Mbote la place Azali. Merci na Bandegotou, Bozali, vraiment branché en ce net moment. Comme on vous dit toujours que ceux qui baka eye, des boromons na biso, les bossons porte na bino. Et merci na ngali susu mingi na la grande famille au Toto Zana Bango à l'occasion, il y a anniversaire, il y a maman na biso Espérance et à Outaki Bongo au Canada, on était vraiment ensemble et je salue toutes les délégations, Bandeko Baoutaki Angleterre, je salue Bandeko Baoutaki France, Bandeko Baoutaki Belgique, en tout cas, je pense à vous tous, c'est quand vous avez je vous porte à cœur. Sinon, on a passé des très bons moments et là, on a dit que Maman Espérance Place Azali, bon anniversaire, on a en direct de cette émission au Hotel à la minute Oyo. Chers amis téléspectateurs, le lot parce que, comme je dis, il y a un cas au photo traité, mais exception les émissions que nous avons deux cas et les deux cas tu retraites en mais pour souffrir pour na deux vidéos, c'est-à-dire premier cas tu retires la nos vidéo mais dites-vous que sur le même jour où tu retraites pe deuxième cannabis autour en et vu que tu comme moi pas trop permanent na qui nous ça que nous avons des cas on profite à ça pour servir bien aussi Bozali. Merci à l'équipe technique Nabiso, bon balancer Biso et les Mao pour que Toyamba premier invité Nabiso. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes en direct. Il y a émission Nabiso, Vérité en face, où Toyambi de Konabiso, Azarakara à Kinshasa. Et il est venu pour que Bisso, équipe, et Vérité en face, Nabino Bogota Bisso, tout le Kakoye, comment tu peux apporter assistance à Bisso, na problème Mazalango, et quand il y a Makila, des fois. Et Tcharabiso devant l'équation. Et il faut des gens autour de vous pour nous voyez comment vous sortir dans Yango. Toyambi Papa Willy. Bonjour Papa Willy. Bonjour. Toyambi on émission Nabiso. Et Topé sur merci.
Nenge au nimi ko se confier na biso et au-delà de ça au nimi to filmer to l'exali kamango ne to lo toujours que ça une façon ya ko soumaper bande comme sous bazana ba même équation que yo peut-être plus grave que yo zanango ou peut-être zanango gravité nenge yo zanango ko nima ko le kaboye ezaka ko lukate que yo zo solution mais ça peut ko souma bande comme sous peut-être dans même kana yo bazo pe ba piste ya ba solution et surtout que ça émission yo tolobara eza plus chrétienne to ya ko évangéliser toujours te ya ba deko na ba ka o bino bozo kuta na yango to yeba nini mimio awa na émission na mission na. Merci Papa Vincent. Ce qui na émission na bino vraiment na ndaka émission na bino vraiment dans un problème moko ezo déranger ngai nde yango o moni ke attaque mobali singa ke na li ka chaîne na bino pona yebi ke na chaîne na bino na ko za un peu solution. Okay. On continue que na la chaîne na bino awa. OK. Solution oui, tozali équipe ya makasi na oloba pourquoi parce que nzamba za sima na biso et nous pensons que on va vous aider to yoka di solo yango problème mango alors. Vraiment problème na na ye pa na bino pa Vincent. Vraiment na moi si na ngana balaki vraiment ça fait 8 ans ngo to va na ye. Mais vraiment, moi, je suis botati. Alors, je suis samela vraiment. Alors, femme nanga, l'église na moska samela ka, de aipsagra qui vraiment mobile nangai, nazana ba maman prophétesse moko, soko yé, na ba huile d'olive, vani ko traiter yo, en tout cas, on a solution pour maman robota. Parce que to ba ça fait 8 ans que je botate, alors soko yé, tu as solution. À traiter yo. À traiter maman prophétesse na bango. Il y a un problème. Oui, il y a un problème, il y a astérité. Il y a un problème à bota. Ah, donc, au Kenya, l'hôpital, il y a un problème, comment je sais pas. Oui, il y a un parti église, maman prophétesse, à traitaka. À traitaka partie à l'olive, il y a l'huile d'olive. Alors, on a fait qu'il y a un aïe, avant de traiter. Alors, madame, paie à Memaka, maman prophétesse, on a un aïe, ce qu'on a aïe, dans la chambre, avant qu'on soit soin, qu'on soit péni, qu'on traite. Madame pas au télémaman, les autres tengai. Jusqu'à ce qu'il arrivé, Tamoko Boye, madame a salaki moi tourne à marché. Vraiment, tant maman prophétesse avec qui qu'on soigne en tout cas vraiment na Kwesamaki. Na Kwesamaki, en tout cas tu as passé rapport na maman prophétesse wana. Car une fois wana ayo ko zemi. Tant ayo ko zemi vraiment, ma prophétesse, Atali que soit avant ni à Nexasa et de la bienté à de Brazzaville. Alors, tant que de Brazzaville, dans Simanango qui a boti, moi ça fait aussi 1 année et demie. Tant aussi 1 année et demie, bon, on rappelle qu'on a été dans Moussala et mon samedi, on a de Brazzaville, à Kéi, peut-être dimanche dans Zonga. Tant avant na Brazzaville, à Monique, vraiment c'est qu'il ne faut pas Zonga. A senti que c'est pas beau déjà moi, a senti qu'il y a comme des amours dans la paix. Voilà, alors on a su qu'on a sauté, ma prophétesse a ça qui m'a bien moison avec ça. Papa Willy, je m'aimerais d'abord je vous comprends que c'est la télé, c'est pour la première fois que la place à Boyo, le Bamakambu, c'est pas donné à tout le monde. Moi, stress, je sens yango na katinayo, mais aujourd'hui moi kimia to solo là. Nangina zo mo mkisima poto me kapé ko comprendre problème neza. Oza pour ma stérilité. Oyeba neni ki yo botarate. Nana epsa ko yo botarate. Bon, nana epsa ki yo ko botarate. To na ki na hôpital to ça c'est examen à passer. Oui. Les hôpital ba bi ki na un problème. Okay. Alors ba problème yo utaki du côté à famille na ngai. Famille na ngai presque nazali le kundia famille. Alors, vous avez un problème à famille. Non, il y a un problème à famille. Bon, tant que vous avez une recherche, vous allez découvrir. Alors, vous avez une boti, alors on a supporté sous charge. Charge, il y a la famille. Alors, si vous avez une boti, on a sous charge la famille. Alors, il y a une famille qui a une boti sous mon athée, donc on a en charge. Voilà l'église. Oui, l'église. Alors, tant que vous avez une prophétesse, l'église est ébissue que ceux qui bakangi yo ko bota c'est ça pour se roboti au équiper famille est-ce que c'est vrai homme qui par la famille là oui donc on est dans la charge de la famille surtout
donc ce qui n'a pas été de la famille n'a pas été alors famille n'a pas été donc n'a pas bota té donc on est pas kanyo oui on est pas ma bota ngai siko yango maman prophétesse ayaki azo sel sangai quoi traiter oui parce que traitement we senga fala si manzo oui na huile d'olive avec na huile d'olive wana donc ko chambre ndazo ko masenga na peni na yaki na prophétesse en ndako moi c'est na prophétesse na ndako comment prophétesse en prophétesse en Myriam oui azana quatre églises na bango oui na quatre églises na bango siko tanga bani ko sala no bongo ne ko sala ke ko msubu ku isa c'est ça madame ayibite madame ayina na wenze alors tanga zoko masanga posa yibike za comme d'habitude nga masanga madame ayibike lo moate alors mko ndenga sala kinga il vraiment ko pana yite soki ndenge nini to ku isa bisombale si manango ayibsanga ke on na kumi na zemina yo Ake Brazzaville mais yo pour ando kenya moko oui ermo so mona ba samedi dimanche to kende Brazzaville après ça nazo ngana ngwana wando créer ka ba raison ndako na créer raison ndako pa moi sika na ke moi skal mona kuna ba na ndenga musala ok na kyokutana na ma prophétesse wana tellement na yebi kaza déjà na mona ngali bumuna ye alors tellement na lwana bota mona bana ngai lwa tsaki na mona déjà funa ke pa na ye pona besoin mona na vie des ça qui n'a qu'un pas na Brazzaville mona kozonga na Kinshasa parce que no bando kende kuna il faut reconnaître que comment il peut bolingo entre oui on bolingo entre ngana mais bolingo minga iba mwasi na ndako ye ki na ku yaki wa arriver mais le quoi mena mona nga alors funa ke na kuna ko la bando la ndena makila na oui na makila na ngai mais au moment où nous parlons maman Myriam moi prophétesse na mutuna ye ayebi ke yone besoin mwasi na mobali c'est ça siko moment tozolo bandengo lobi ayi Kinshasa siko momota ngai Kinshasa alumi na ngai bon lokwa na ngai Kinshasa awa il faut honorer ngai bonga pe na tayi ki boto donc nena yega pona kanela mwana pona makila na nga bosiko na linga mwasi na ngabe mingi siko alo mwana sala ngobongo ezate pona zo banga pe mwasi na ngai mais malgré tout na biki azana mwana na ngai siko posa no ezani ndelo posa na ngai ezali ke ya ona ye na chaîne bino lokwa na ndango na ba conseil opesaka na ba chaîne na bino alors na besoin que moi sinanga bo benga ya po na me ko senga e bolimbisi pa na bino awa donc maman prophétesse a délivré mo pe a produire le loba oui c'est un peu compliqué je vous comprends c'est qu'on va dans moi si pendant 8 ans bobotité oui mais moteur robot le mois si mon souci c'est ça maman prophétesse donc sikoyo mwasi yango akomi obligé yo honorer quand il dit qu'honorer obala ye na bala ye officiellement oza prêt obala ye mais le roi linga mwasi na ngami na ko sala ngote ye za yiku ekeneka ke no teke po na accident mais na linga mwasi na ngami na ko bala ete ye za yiki za do na za kido kumo boyaki mwasi na ngami boyaki na ye mais bolingo za pa mwasi na ngabo do moyena boya mwasi na nganda ko ezate. Maintenant, tu veux avouer à la moitié de la vérité. Oui, on a eu pas na bino on a émission na bino donc bobe nga moitié na ngato mi akozwa un peu solution. Pour na bien conseil na bino ndeko ki sa moitié na botem. Dans les buts à limbisa yo. Oui, ya limbisa. Mais pas pour que après ce permission que nous bala. Été. Parce que na lianga mingi na bala moitié ande mais na bi ke makila na nga na ko norete mais na bi ke abotelinga mona. Il faut supposer une décision, c'est-à-dire tant que vous avez biso to aider peut-être continuer dans moi mais il faut est-ce que décision pour arrêter pena maman Myriam maman prophétesse parce que ceux qui osent le que au limite moi sinon alors que là on comprend que et comment qui peut qui moi sinon mobile na maman prophétesse il faut ça le choix na le mot tika na ye bon le rôle madame naza déjà moi si ya za na mona te na ko na mobile na ko yeba ndeni na ko maîtriser à comprendre. Mais na ko bala moi sur internet parce que do na lianga mingi na ko bala été. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que vous avez compris Papa Nabiso Willy, situation zanango pour ne pas trop se répéter. To kotisa madame nae, comme moi madame Nezali, maman Nadej. Oui. To kotisa maman Nadej et puis tout se retrouve juste après. Merci. Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kassavubu.
des appartements meublés et climatisés, des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées en réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Santa. Auberge Magana Santa. Pour vous, passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Santa. Auberge Magana Santa. Appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mon pépé, lokola kakana bundes. Venez et découvrez l'auberge Magana Santa. Au Kominakin, il n'y a pas d'électricité, pas de problème. Et pas nabiso, na auberge Magana Santa, solution assurée de l'énergie solaire. Maïezate kobangate, na auberge Magana Santa, solution ezali. Bandeko, bino bato bovandi na France, Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, Londres et partout dans le monde. Dès que vous commis à Kinshasa, il n'y a qu'une seule adresse. Boya, beau vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Ya boye bazui wapi. L'auberge Magana Santa. Ba séjour na kakaka. Véritable face émission yo ezali na objectif ya ko réconcilier. D'ailleurs ba nous ba tout na biso des fois mais makambo sou bino bozo lekisa est-ce que vraiment il faut voyer que étape union sur réconciliation et les carana nous il faut brisement et salama. Donc il faut briser, c'est-à-dire que bimisa nyonso et il y a des choses moi j'ai toujours exhorté na bandeko batala ba biso ba yera na lisu wana pour leur dire que lisu ya moi critique à contexte pour leur vous dire que aucun cas tout ça en vérité en face où il est cas sans que tout cela on appelle pour nous dire que voilà c'est comme si vous vendez biso to vendez ngapo on dirait que la personne nous dit on dirait que na vendez bino pour nos problèmes dans zango c'est-à-dire quand vous le ici c'est le même problème dans zango et pasteur Aza Awa il sait comment des fois ils sont à tout moment consultés dans bandeko bazar Awa na Kinshasa tout partout dans le monde pour nous confesser. Et pour mon temps, il m'a confessé, il faut mon appel, n'engeni bandeko mususu pe baza ko traverser la même situation. Donc nous, c'est un service que nous faisons de la part de Dieu, aider les gens quoi même à battre un niveau de repentance pour que la vie soit restaurée. C'est pourquoi quand il y a un problème, en tout cas, on est obligé d'intervenir. Là où tout le monde faut tout check kimia, là où tout le monde faut check paix, en tout cas, biso to yara kaka. Et c'est pourquoi les loto Lukaki to contacter Maman Nadej. Maman Nadej, nengo yomo tsuko lobakiza émission yo yebi, c'est que mon bail non soga nimi ko ya awa, c'est qu'il a quelque chose à vous annoncer. Mais vie forme nango, vie fond na yango. Amoni ke yemo ko kokate ko expliquer en bino mibale. C'est pourquoi il a préféré Yahoya Awa. Koya na Awa, ils allaient pour exposer famille na bino. Koya na Awa, ils étaient pas assemblés sabino. Mais Koya na Awa, ils dans le but ya koluka ko sauver to ko bomisa intégrité ya couple na bino mibale. Le biso toza wana ka pona ko encadrer yé pour que nyon soit roloba. Yo yé baneni na koyambela. Moi puis ba caméra oyo ils auront une façon de permettre aux alapés d'avoir preuve peut-être comme ça on en a besoin au comprendre les sous bien. Tu y as mis les sous malgré que tu y as mis qui avant caméra. Bonjour. Bonjour papa. Quand même na retour na yo na mission ya bandeko tout ozo reconnaître papa Willy Azana n'est pas là. Aza mobile nanga mais na zi tona komona mobile nanga na kati ya batebeli boye donc comprendre te zanini problème en zanini auto ko traiter biso mbaleti afin de ça na batebele boye
ekamwisi nonga mpo nayebaki yango boye te parce que non comprendre problème yango te eza nini. Si tu te souviens d'être au Bengio, tu as sûr que le mobile a un problème et c'est qu'il y a d'urgence. Oui. C'est que nous avons un problème. Le problème est dépassé. Papa, excusez. Problème, il y a mobile nanga. Photo traitant biso mibale. Pour il y a un mobile nanga na mwasi na ye. Oui, jamais akoki ko memango na miso abate belé pe o ezalo ko exposer problème mango na miso ba na ebité eza obligé bino boye bango ou comment? Vie gravité na biso to yebi ya ko to sunga yo. Ya on linga yo garder nos émotions na yo, to pe sa parole na mobile na yo. A expliquer yo ce qui se passe. OK. Mais avant d'avoir ces paroles, tous les gens agité, mais quand tous les gens apporté peut-être conseil, tous les canisina, problème au besoin lango, tous les rappels, tous les capés mon bouquet, moi version de mon bouquet. Tout côté là-dessus que dans la profondeur mais est-ce qu'il y a un problème au besoin lango na quatre fois na bino oyo commis ils ont dérangé couple na bino pour autre peut-être pour parce qu'il y a plus une version là, tout la version là, est-ce que vous en moi, il y a des gens qui sont kimia, peut-être les taureaux, oui. Au fond, on a monté ma photo, tout ça, la sugar, la déco. Oui, papa, problème est ça. Problème, oui, les gens qui sont vraiment kimia, na kata libala na ils ont problème à ma bouche. Donc, il y a un mobile là, toujours le tâter. En tout cas, ils ont dérangé couple na biso. Ils ont ça malamu te. Tant et belé qu'on a fait un mobile nanga, no bota na été. En tout cas, et ça langa passe. Nga ba bota nga fonga pe na bota na benga ba benga nga pe maman. Mais na luka qui vraiment na bondela na tout na nzambe au juste des anines. Et ma prière ils ont continué. Oui, ma prière ils ont continué. Na bondela ka puis on continue ko bondela. OK. Sikoyo c'est parlant de tonaki to sur les ara juste azana moi vérité mo ba na avouer. Asi expliquer biso makambo bokena na hôpital nini baloba na problème azana ngo wana c'est expliquer biso mais au-delà de ça azana kamo na yebisa. Papa Willy le cadre est vraiment très bien réuni pour que yo yebisa biso kambo oyo zana ngo oyo sangisi biso nyonso na mokolo lelo katikati na esika oyo. Vraiment pas Vincent. Ce qui n'a qui est pas na yo, juste que na ko sa madame Nangati. Alors on a pas na yo, on mika ko expliquer madame Nangai. Vraiment na ko expliquer ti. Papa Willy, biso logique na biso ça boy. Je pense peut-être au Bossan na biso que là to soleil qui c'est que biso awa ezalaka yo nous tous un problème. Yo nous to expliquer madame na yo li kamneng eza parce que eza to benga ngo de benga discours direct. Pour moi si on a mieux expliquer peut-être na ozang ça makambo susu. Papa Willy. Pardon papa ça. Et na tuna au juste problème mo ezali. Nga no comprendre mo te. Comme que be ko yebisa ngai na yeba. Pas Willy. Naza mwasi na yo. Comment yo ko yebisa ngai likambo te o memi yango awe ko bisko papa Vincent yebisa nga. Papa Vincent, papa Willy yebisa nga non comprendre bino te. Ezali. Papa Willy. Je dois courage ou expliquer moi si le problème des amis en fait. Papa Vincent, vraiment ce qui n'a qui et pas na bino en fait que na kwa ko yebisa été. Poste ko yebisa mais pas na bino te. Alors na pas na bino po bo me ka ko pesa maîtrise né on a problème pas na bino bo yebisa yi. Pour maîtriser pour maîtriser déjà to zana awa to maîtriser na biso. Mais yo likambo yo nem to expliquer so yo expliquer ne biso par là tout parce qu'on n'est ni to maîtriser. So yo peut s'expliquer. C'est vrai oui na yebi likambo. Biso to za expliquer biso. Mais so yo lobité. Biso to expliquer ne il faut yo no expliquer problème ni ezali. Vraiment na ko expliquer en oti. Na ko expliquer te. Ndé na pas Vincent mais ko expliquer madame.
peut cette précaution, papa. Dans le champ, il y a des choses qui sont là, en tout cas, sur le binete. Non, papa, oui. Parce que nous avons lelo, yo ko sola nangati, teke moi si na yo. Batune ba vanze belé, toni ni non comprendre té. Naza moi si na yo sola nanga problème sur ezali, problème nyon so baranja amour. Ils ont un problème ni yo lekela yo o yo zo ko ko yibisa ngati. Problème amour ezali. Vraiment moi si na ngai nazo ko expliquer oté. Maman Nadège. Nangana a posé une question moi moké. Oyebi moi si mo kombo na kombo ya Myriam. Moi si mo ko na vie na yo, ça na kombo mo oyebi ya kombo ya Myriam. Oui. Azanani. Myriam, aza maman prophétesse. Maman prophétesse pour yeba na ye. Ayeba na ye. Ande kolandelanga ba prière na mobile nanga. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Hollandais akapona mambia maramba robota na bino? Oui, ezaka pona mambo bota parce que mobile nanga ndazaki na problème. Nde nakutana na maman prophétesse wana molimu wa nzambe ndenge kambaka ye apesinga message ndenge pe na yeki na société mobile nanga aboyaki yango te tellement to ande ko luka mwana. Andimaki proposition nanga et maman Myriam wana ayaka na ndako. Tant nyonso ande ko célébrer séance ya prière ngana zaki wana ande ko participer na kati wana. Ba forme ni na ba prière au ça. Bon, asinga ngana somba huile d'olive pour amansaka ye na peni donc ba sorte ba prière à bongo. Amansaka ye azo sambela azo manseye azo loba donc ba sens ba prière à bongo. Donc est-ce ko bimisa nyonso malédiction nyonso ba tchaki pana. Oui. Prière azo bimisa malédiction azo bimisa nyonso. Parce que sinon papa eza que baloba qui famille te kanga famille baloba papa te po te yoka ki on église nde ba yebisa biso ke famille na ye nde muté kanga ye tellement ya boko la mingi bana kasi na ye famille na ye donc soka boti on va s'occuper trop na bana na ye. Alors moya bote ezate on ba kanga kai mabota na sens wana. Jusqu'au fallait ya laba. Yende maman Myriam moi tellement za maman prophétesse fallait aya ala asala ba cérémonie parce que mobali nanga tozo temps ya kobota ezaki bon. Et ba cérémonie si là toné. En tout cas prière ici là. La prière ici là té soit ndé na yoka azala souté akenda so pe braza. Bo solo na téléphone souté. Na binga ka été et na sima nango pe bo continuer na papa moi na papa ta mo roté eloko té donc na mona té loko mo té ti lelo ndé tozala. Situation de Vandeli Awa, parce que papa a bien au parce que on peut expliquer le problème de les cas. Vas-y alors, Ipsaï. Vraiment, chéri Nangai, une fois où tu as fait un massage, ma Myriam a commencé à zémi Nangai. Ndi ya waki mwa sa vie. Maman, mais quand même, ça va l'aise. C'est-à-dire que jour moko boye, nenga loya ko masé wana. Ils ont jour moyo za la raté. Kinara winze. Et c'est ce jour là où yé barrière ba koyara na maman Myriam. Té. Oui. Elle va côté là. On va t'arrêter oui. On s'arrête pour voir oui. Oui, Willy, nasali onini. Zambe. Ni on a bonga.
nini? Kamutonga na ya mazio. Inapinga bana familia yoko. Ndugu mingai. Nani? Sika hapo papa. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Le mariage est une institution moko divine établie par Yemou Nzambe. Ceux qui battent balé basangana yi nanzela ya surtout bakenagi ti nanzela ya losambo. Biso toko kabula bangote et biso to priorisera toujours mariage. Le foyer, vraiment nous tenons au sauver le foyer. Ce qui vient de se passer ici, on n'a pas pu maîtriser Maman Nabiso Nadège. En dehors de la caméra, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Maman Nadège est vraiment allée au-delà de l'émotion. C'est un choc pour Naye. Pourquoi? Parce qu'elle a patienté pendant 8 ans pour Naba selon Minganga. Mobile n'a pas de problème. Selon l'église, famille à Mobile n'est mutu et causa stérilité à Mobile pour être décis à la fin de mutu. Donc, la démarche, maman Nadège Asali et provoquer les moko. Conséquences, on la comprend quand même, Zaïko Bija ou libérer, parce que nous devons aller avec cette émission jusqu'à la fin. Nous voulons sauver ces couples. Et en cherchant à sauver couple Oyo, nous en avons besoin de Lukaki, maman prophétesse Myriam, pour que tout soit là, faire voir pour le Nengiza. Et vu et taper à maman Nadège, on s'est décidé de tout libérer pour que tout soit là, maman Nadège, maman prophétesse, maman ma sœur Myriam, tout à là, mais papa Willy, tu es sincère quand tu nous dis que pour ça, Yona maman Nadège va continuer la relation avec nous. Oui, pour ça, moi je suis dans l'Iramine. Puisque moi je suis malgré que erreur et salami, oui. Tu as un accident, tu as une forme parce que moi on a botami déjà. Ce qui est fait. Mais c'est que biso na ngam na biso tout ça l'effort tout quitte ça esprit à maman Nadège. Mais yo pe na ngam na yo tu dois nous rassurer une chose, c'est que tous amis bali, c'est que vous avez ce tous sincère au comme c'est que maman Myriam aussi na yo pe. Vu que nous peut si ba raison aux amis tout ça mais tu dois aussi nous rassurer que ce qui biso tout ça l'effort voilà. Que yona maman n'a déjà quitté yo pe ozonga na suna maman Myriam te tira la rapport na mwana. Oui. To ko tsa maman Myriam a to luka ki pour to si sali kambo en absence de maman Nadège yo ko informer officiellement que position na yo ngeza. Je te force pas mais la ngeza la o yo mo yibisi biso pour ça na. C'est ça. Oui. To se retrouver après to ko tsa maman Myriam. Voilà. Tozana maman Nabiso Myriam na plateau. Bonjour. Bonjour papa. Tout monsieur merci. N'engue accepté Koleka. Pour tout mégapi que sur la problème mise à. Na haute tozana information, c'est que to yeba d'abord on a eu Olimbisa Bicho, les autres Sambisa avec tout le respect, mais toujours le Garara, les Alisanga Bananzam. Je pense que c'est sûr que Nzama Peso Likabe au monde à Makam. Donc déjà, na au monde au Tala que Bicho nous toza na makanisika moko ya makambo tali bonzambe. Toito e bayona papa Oji sur besoin la relation. Merci. Papa Willy, aza mobali nama. Papa Willy aza mobali nama. Mobali nama. Mais aza mutu na bana ikoya osala ba service. Aza mutu na bana osala ba service. Ben na air ba service. Moi problème mo be koya ki entre nga na ye. Nga aza musala nzambe. Er problème e koya ki ye mobali ayebisinga te soni boye yo za musala nzambe na voyage ki nakendaki na zemi ye mo pa yebi nakenda na zemi
naboti mwana naboti mwana ayebi ye ali to batama mais nga naza musala nzambe nakoki kobatama bongo ti yango nalingaki nayebisa yango ye alingaki ayebisa ngai ye fa bala nga mpo nga naboti na ye yaza mobali na ngai ye pa yaka kuna na ndako na nga alalaka pe na braza kuna banai koya olala pe mbe sikoyo boye kobatama ayesoli nga na musala nzambe na boye lelo na koyisa ministère na ngai ya prophétie nzambe apesa ngai ye ifa balanga mpo nga nde muna boteli ye bambula ebele bande koluka mwana nga nde muna pesi ye mwana ifa balanga mais sikoyo circonstance oyo opeseli ye mwana nde problème yango wana yo bando oya kotraite na bande koya kotraiteosala baservice na bobengaka yango oui sikoyo na service wana esaliki yo na ye bokoyisami tokoyisami kaka le même jour oyo pesi ye mekotaki papa wila yebi mwana mpe azwa papa wili azwa mobimba ye puis aza bepreuve mwana aza nango sikoyo ye ntango azoya na Brazzaville kuna ando ya etanke yo mwasi na ye nga mwasi na ye tobandaki mpe kolala mbetu moko papa wili c'est que sikoyo yo objectif na yo posa na yo eza ke okozala ya kobombama nakoki kozala ya kobombama te mpo ministère nga nasalaka jamais nakoki kozala ya kobombama napesa mwana nga valeur nga mo mpe namipesa valeur ifa nore nga balanga nde eloko ozoneli Kinshasa oui sikoyo aboya mwasi na ye baza nini liboso kuna mpona edépendre na ye edépendre na nini parce que ye aza na mwasi na ndako ye aza na mwasi na ndako nga nde muna boteli ye mwana ye bandaki koluka mwana bane ebele nga nde muna boteli ye mwana mobali na circonstance nini c'est-à-dire que ebimi ke yo obebisa libala ya moto se confie ke pa na yo ser na deja se confie ke pa na yo yo pesi message yebisi que c'est que message yango mpe ezalaki nango message codé bato mosusu bakolobaki ozalaki na objectif ya kokota oenvieki libala ser na deja te papa te oza sûr mpenaki message wana ya nzambe moto apesa nzambe mo moto apesaki eza erreur na obenga yango erreur mais na souhaitaki yango te nzambe alimbisanga mais mwana botami mwana aza mais ce que quoi c'était quelqu'un que tu sais que la parole de Dieu nous dit que eloko nzambe asangisi moto akokabola te parce que yo lingo kabola mariage moko pourquoi c'était kaka te kezalaki erreur na boti na mbali moko boye natikala kaka na mwana nga mpe na continue vie nanga oleko ondima odétruire mariage moko parce que oza na poso ose oremplace kuna ministère nanga soni nde yanga nga nazomérite soni makasi na vandi awa bato baotalanga soni makasi na omérite naza moto mwana vanda bisiko te naoteya bato na nga église nini mpe naoteya bamamo bakambaka nga balandaka nga naoteya bango nini na esika boye te parce que yanga question na suka na poser tu te dis que c'est dans toute c'est la nuit tu es normal comme azara mobali na yo bovivaka déjà eza mobali na nga papa mwana na yo papa mwana nga tolalaka ne mpe mbetu moko ayaka mpe ayaka sikoyo il faut yonde en fait pour na yo yonde faut comme femme officielle ya papa Willy oui nga nde mna boteli mwana papa Willy en tout cas avant de passer parole à pasteur Baloba nakoyebisa mama ezalaki accident mais lokola nayaki na posa mwana makila nanga mwana tika yango ezalaki te ngai moto amelaki ngai Miriam ezali mwasi na nga mais mpona kobala Miriam vraiment eza pasi mingi mais nandimi ke makila oyo eza mpa na ye eza makila na ngai nandimi yango naaccepte makila eza makila na ngai soki nazalaki kolanda ye na Brazzaville ezalaki mpo azalaki na mokumba na nga nayebiki makila na nga yango naye kolanda ye na Brazzaville oyoki quand même réaction papa Willy mpo nanga esimba te ya lobi kaka na posa kaka ya mwana na posa mariage te mama mwana makangu na mosala nzambe on passe au conseil. Merci beaucoup Cordon pour la parole. Naoki passe ici quand maman bazo bengi pe maman prophétesse. Donc naoki passe na musala nzambe
j'ai vite compris que bato détruire mosala nzambe eza nde bino excusez-nga nde nazotake yo vraiment directement. Soko tangi Bible na Deutéronome chapitre 13 verset 1er qui non a 5. Bible zo expliquer mambo itali prophète. Bible zo loba nini? Kola zo ebisa bana Israël. Soki kati na bino etelemi mosakoli moko kati na bino aye kopesa bino lisakoli o e détourner bino et longoli bino na voix na nga et longoli bino na vérité. Conséquence na ngweza mosakoli wana fa kufa. Maman oyo osali les abominations na benga dans la langue na biso, dans la langage na biso plutôt, les abominations et tu seras puni. Et ngatem na punir yo, mais ma commis ko punir yo. Parce que au temps na détournement on comprendre combien mosakolo na kufaki. Parce que Israël zaki na voix na ngo normal, mais ko longola bango. Comment ça fait-il? Na éviter nulle part dans la Bible on a écrit que ceux qui ont un problème, il faut se la pénine. Si on a un problème, il y a un ni moisi, ni moubali. Et si on a un par rapport à Yemoko. Et la vraie prophétie, c'est la parole. Ce n'est pas ce que toi tu dis là, au nom kola lobela qui na. Donc kola lobela qui yondo zana matoi, yondo zana misu papa o azanga misu zanga matoi. Naza soni makasi. Et un ministère au biso peut faire partie dans le ministère où on met tout parce que mutu mo zo bisa bilo wa salité boy. Oyepe na ndako wa mutu. Obani pe ko sokolo oza pas l'aise. Mobala batu. Papa ya batu. Responsable ya batu. Yango komona et un ministère prophétique onde yango ekabuli ba famille belé. Premièrement bo bimisi famille batu ya papa, ba ngonde mutu basala papa botakate. Or, en intimité, je ne crois même pas qu'un cola qu'on dit, après ça, mon message a bon qu'on détruit le foyer, on peut s'en ôter. Un cola, ça a mon vocabulaire, ça a mon petite pièce à kimia. Même une église, soit dans la prophétie, beaucoup de personnes pas un colo y est mon cousin qui faut et soit mon ton cola, on a mon sang, on a mon colobanité. L'obélé n'a l'ICC, l'obélé n'a parabole, l'obélé boue, après ça va stratégie, c'est pour nous apaiser. Non pas il y a directement, ça ne va pas que non, famille non des autres il faut na salo boue. Donc, au fin ici ministère na biso, na pesi bandeko bazo fin na biso bazo na raison. Ya oloba ke beaucoup mo sokola basi, beaucoup mo sokola pe mibali. Juste pour la prophétie. Délivrance ni ekotaka na nzela mayo balongoli mutu bilamba tika mutakala. Na Bible salamate. La vraie délivrance, c'est lorsque mutu aza conscience ni sali. Donc conscience ne moko yebisi ke loko sa eza mabe, c'est ça la délivrance. Etika ezaka batie maboko babondela pona epa banda schéma sika. Papa on a koyebisa yo na ebité natali vi âge na yo na mitali soki zaki ngana ngena salate. Même ngai na pensé na ngana ngena salate mais na comprendre était papa on s'introduit na kati eloko na koyoka ngoka la buya pamba na comprendre que ça nzambe akolobela wa bongote. Mais au mitiki na yo na âge na yo mitiki balongolo bilamba mwana moi si j'ai une fille moi si parce que ça me semble ensemble aya longolo bilamba pas simbi yo. Après aux en courage ya koloba ke na continuer na moi sinanga pour na ninga ke mingi na kabwana ye. Ozobosa na ke juridiquement ko vivre ko fan na mwana batu 6 mois juridiquement l'état zo considère ngo libala. Yozo lukas ko na catch no olobani tenga na ke bala mwana pe comment stratégie na biso. Na ke kana bali mwana na tiki mwana batu. Ozobo sans que yépé le col à mouton na droit na ye. Famille na yépé ba na ba droit o ba repèse la pour na moi na bango. Non pas que pour na o abimi mais oh yo baby si les doigts boti. Luka Nzambe papa. Luka Nzambe, Luka vraiment Nzambe, 50 Nzambe bolimis. Et maman prophétesse tika musala Nzambe. Kendo te kanguba, kendo te kamakala. Et ana posa na yo. Merci beaucoup. Cordon Louise, merci beaucoup. Zamba Pambola yo. Zamba Pambola équipe nyonso na balandi na biso la vérité en face bazabi pai na bipai. Zambe alimbisa biso parce que nous abusons trop na kombo ya tata. Tozali kobima libanda mingi pona ko sepelisa o ezali ba désir charnel na biso mais tozola taka kombo. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que Sika Yozali,
tolandi biso nyonso lisolo oyo ezoleka na kati na esika. Je vais toujours côté bana na Nzambe ya kolakisa bango ke eza bao nyonso te bakoya na kombo na ye nde babengami bao ya ye. Ebele bakoya na kombo na ye mais baza banvoye ya diable. Message, quand on parle de la prophétie nous amène trois points importants et 3 choses importantes où sungaka mutu na kati na vie na ye. La prophétie sans consolation ezanango eloko moko ya tina te. La prophétie sans exhortation ezanango eloko ya tina te. La prophétie sans édification ezanaka na tina te. C'est-à-dire ces 3 choses là. Ceux qui ont demeuré dans la prophétie, c'est ça la meilleure prophétie. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Lelo, il y a un attaque de Sabatumoko, il y a un Sabato qui est tombé dans la vie ezalaka. Satan a payé, a comme a payé dans ta mort, il y a un peu de bananazam. Tout le monde a dit solo, il y a Job. Aningisa Job na nyonso mais za Satan ka eloko moko ta ko kolongola te za vie o babengi souffle de vie. Cause rendre moto stérile, oui, mais ce n'est pas la fin. Nzambe na pesa kabana akoko masque ko kanga mais soki mukolo Nzambe alobi na pesa mwana ezala sans préavis. Oui, famille peut kango na bondoki. Toko boya yango te bondoki ezali. Misala ya mulili ezali. Mais Nzambe pesa ka mutu nyonso intelligence ya ko discerner. Et loko nini ba yebisi est-ce que ko sunga eto ko sunga ete. Et je ne comprends pas comme à niveau à se rendre plus bête ou bien cupidité nini o mutako ko se rendre na yango. Il y a eu côté de Malibosu, c'est que stérilité au Yozanango, pour boire photos dans commencer. On ne parle pas de l'impuissance sexuelle, on parle de la stérilité. Stérilité n'est pas égale à l'impuissance sexuelle. Moutazana makasi naye. Quels sont ces enfants là qui ont un massage? Allons-y comprendre que message au bazo pesayo. Yo muto sedaka na ba caprice na bango, eza message eza na nzela te. Et quel est ce message? Et quand ça spermatozoïde na kati dans autre mwana mobile pour pese ban. Et si c'est un problème et faiblesse, to y impuissance, tu comprends quand même que avec le massage ça peut aller. Mais batu na mokili tozana na mayele te, car la Bible dit que mon peuple périt manque de connaissance. Vous êtes trompé partout dans le monde, na ba prophétie à l'olenge na l'olenge. C'est manque de connaissance, manque de sagesse. Ne bazoko sabino. Bien, mais toi qui as besoin de prophètes, entre dans la Bible, tu vas trouver des prophéties pour ton problème. Bible ya ngomoko lobi ke loko ya sika ekotika la kozala te. Na ta ya tango wana to mona basipe bazalaka stérile, to mona bibale baza stérile. Est-ce que baleka na même nzela oyo zoleka? Le serviteur de Dieu, pourquoi nous bénéficions kozwa batu bazana point de faiblesse, loko azoluka mwana, loko azoluka musala, loko azoluka libala et comme si je yo sakana nzoto ya mutu. Pider ezate. Pider ezate. Une jeune fille comme ça, attends le prophète. Quand atata kande na tata mo bibo na PCP zoto ya ko masenga. Allez-y comprendre. Attends moi si nango tembo, pourquoi m'exposer? C'est dit son ezana kati attends za musala nzambe ninga na vandi boy. Ata balakisinga ke moi so wana zana kansenga le logo la bana bana ko sambe lo na mabele pour cancer bim. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La guérison est dans la puissance de la parole, n'est pas dans la pratique. Nous ne sommes pas des idolâtres.
liloba na nzambe epesaka pouvoir. Maloba na yo eza na pouvoir. Parce que dans le proverbe, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour la la stérilité, il faut aller toujours dans des pratiques. Tant que tu es dans la libanda mboka, est-ce que tu as bango babika kate? Oh, mais au juste c'est quoi? Tout ça quand on a beton dengeni. Tout mon nzamba o muninga na biso o ton dengeni. Et en tant que servante de Dieu, tu trouves Batoza na kati na libala. Oui, tu as commis une erreur. Tu peux accepter ça. Au commettre erreur, qui sonne, tu es allé. Et le lot, il revient que non, il faut pas honorer yo, yo cause la deuxième biroté, yo cause la beauté. Au juste, tu fais quoi? Au juste, aux nani. Au lieu que pense à libala batou, parce que Bible va moutou kabola aux amba sangisi te. Parce que yo musala nzambo comme kabola libala batou. Il y a dans des signes au cours de détecter un bon et un mauvais serviteur de Dieu. Nabiloko ya miki miki. Nabiloko ya miki miki. Et pour la yé lokola ya zuzemi a yemuto a traité. Quel traitement yo pèse? C'est le temps. Traitement ni. On a Satan au sakanabisu. Bien aimé dans le Seigneur, conseil na zo pesa yo. Ezala bande ko la biso bavandi awa. Ezala j'ai du mal à koloba musala nzambe. Ezala yo moto zo landa biso. Tu es aussi un serviteur de Dieu qui nous suit. Tika ba pratique wa les amalante. Yoka ka soni ya nzoto ya muntu mususu. Yoka soni ya nzoto ya mobali ya muninga mususu. Yoka soni na nzoto ya mwasi ya muninga mususu. Botika kosakana bato na point ya faiblesse parce à se retrouver dans la stérilité, à se retrouver dans problème de faiblesse, il faut ça dans n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et comment une recommandation du Seigneur est comme un scandale dans le mususu. Si c'est réellement c'est Dieu qui t'a recommandé. S'il t'a recommandé, il va préparer de l'autre côté. Comment on peut faire une recommandation? C'est un scandale à votre mususu. Nous avons des scandales. Mais comment on a des scandales? Nous ne sommes pas des païens, oui, et un scandale n'est pas des païens. Maman Zonga, so na posa osala nzambe, yaka na bunzambe. Tika libala batu kibe. Soki asolo bota ki ne mwana, zo mwana na pesa yi. Kota la bunzambe ba former yo ozala réellement servante de Dieu. Ba cauchemar mususu soki oyebi maloba nzambe to mona prophétie. Et Satan aussi parle. Satan aussi se révèle. C'est pas d'autres somoni, vision somoni que vous n'êtes pas ensemble, non. La Bible nous dit de discerner. Quand on parle de discernement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui peut être glissé à l'intérieur. Yo la loti, kendo so masse mobile wana, système na ye, bana bakota. O kata so inte, yo peut-être mobimbo mitiki, bana. Zambali bisabiso. Mon peuple périt. Faute à connaissance. Zo connaissance ba sakana ote na vie. Ato ki pa munganga, ato ki l'hôpital. Ba toucher mususu ba pratique mususu ba salo faut comprendre mutu azalo ko mususu azolo kana nzoto nanga. Kozalo ko la même été ba kende ko boma. Tu te laisses guider par n'importe qui et puis à n'importe quoi. To banga nzambe bien-aimé. Salela nzambe soki obengame na musala nzambe. Merci ndeko nanga lobi kendo te kata map, kendo te kata nguba tika musala nzambe kima. Parce que tozo fingi sa tata. Tozo na valeur ressource te na mokili à cause de vous. À cause de vous. Tozo nga quand même, oza posa wana musala nzambe ezali yaka ba ko encadrer yo. Ba hotali so déontologie ndenge zalaka. Wana posa ya kosakola. Bankadra kayango et puis batali saka mutu ndenge ya ko se comporter face tango zo pesa de sakoli na yo. Mon frère, landa to landa mwasi na yo. O eza ba envoyer à Satan ba ya ko déstabiliser yo pamba. Zongisa mwasi na yo.
yo poso le biloko ya bololo olandi yango tina Brazzaville eza rarité c'est ozali na ba sentiment na yo ozali na ba posa na yo comment ko olanda yango tina Brazzaville Sotan au Kenya Brazzaville oyebisa mwasi ndoko ke wapi tu bâtis ton mariage dans les mensonges voilà conséquence place les hommes même biso kola pa mula biso. Merci encore une fois, Ndebonangaï Vincent, dans l'opportunité de faire les sous-sous, collègue na itando eke pour partager nzamba tchekat na biso na peuple de Dieu. Yambo naloba nyonso na mama Myriam, ndeko Willy pe mama Nadej. Nazo senga na peuple de Dieu nyonso bozolanda biso na profiter ko pesa message ko loba ete libota na nkolo bosambela mingi pona biso basali ya Nzambe. Bo soutenir biso na losambo, bo lemba biso te, tozali ba oyo Nzamba tsheli boso na bino, toza batu, toza na ba chromosome humaine, tozo senga lisungi na bino, soki apôtre Paul asenga ki lisungi na ba prière po ayebaki ke bo moto ezali kati na biso, tozo senga lisungi, bo soutenir biso na ba prière afin que tentation tope mission oyo diable aza nango pona kopanza église et kokisama te. Nango mpepe o nyonso eleki pona basali ya Nzambe bandeko tosengi lisungi na bino bo soutenir biso na losambo afin que Satan alongola musika na biso ba Jezabel alongola musika na biso ba envoyer na ye oyo bazoluka ko détruire œuvre de Dieu parce que objectif ya Satan eza bana na Nzambe balemba vie à prière pour activer ba makambo na pona koluka ko détruire milimo ya bana na Nzambe parce que tant ekoki oyo Nzambe alingi ko sala musala na ye tant ekoki oyo Biblia ezoluba na biso na ba prophétie nyonso. En tout cas, peuple de Dieu, bolemba bisote, to sengi bino lisungi, na losambo. Bolobate, boloboyima imate, kwa ke oyo nyonso ezo salema, Nzambe aza Nzambe. Likambo na ko pesa bino susu lokola conseil, bana na Nzambe, bozala prudent na makambo nyonso ezo salema par rapport à basali ya Nzambe. Je vais vous dire une chose que Noé amelaka masanga yemoko, Noé atikali bolumbu ye moko mais ezana génération moko ezaki sacrifié pona bolumbu ya Noé. To salaka attention na koluka ko panza koluka ko tambusa information ya basala Nzambe na ndenge oyo elongo banite. En tout cas nazo senga bino bolimbisi na nyonso yozo salema na nyonso esalemi par rapport à basala Nzambe to sengi lisungi na bino tango bozo bondela botanga kata komba musala Nzambe moko yebi ata oyo yebite ngolu na Nzambe e kamba biso pona koluka ko kwesama na mabete soki tozomona susu ba makamneti ya bamba Myriam oyo komeli biso na plateau awa makamba oyo mutozoluba Satan azana mission na ye pona ko détruire l'église mais na nyonso Nzamba dévoile kakaka Nzamba dévoile kakaka yango moni ba makamneti oyo e komeli biso kaya mama Myriam na papa Willy ona mama Nadej ezakaka Nzambe mutasepeli a dévoiler parce que ça ba mususu pe oyo batikal bazo sala ba même pratique donc makambo boso ko zobima Nzamba bazo te ya biso ko loba ke bino batina bobimite bo sala attention na ko bimisa bino ndenge na bimisi Myriam bande kuna nga to sala attention Nzambo to servaka za muninga na biso te Nzambo to servaka azana lolenge oyo azwina kabiso mais bien aimé ce qui zane loko ebangisa kangai Matthieu 7 20 à 21 likambwane bangi sakangai to sala attention Nzamba zaka camarade ya mutute soki abengaka Moïse ami muninga menasuka yebisaki Moïse oya yebisaki ye soki David azalaki muninga Nzambe menasuka azana oya yebisaki David to sala attention bande kunangai kondima ya Abraham kondima ya Moïse lolenge vigero ba David bazaki nango adefa biso to ana ngoti mais oyebi suka na moko lokola mususu ndenge sukelaki kwa ke bazalaki ba oya Nzambe biso ba tozolanda bande konanga to sala attention. C'était juste un message en particulier na basali ya Nzambe pe na corps du Christ na peuple de Dieu vraiment bande ko bolimbisa na nyonso ezo salema ba bavir nyonso salemi on est des humains avec des chromosomes humains mon santo ezaka kanzambe mais to senga kana biso basali ya Nzambe tozomekula tokoma ba santo parce que tozote ya bo santo osunga biso na losambo ce qui apôtre Paul asenga ki prière biso pe tozo senga prière tozali dignité quelque part tozo senga losambo na bino et soutenir biso totelema oui na musala oyo
Zamba pambola bino na bino oyo bokozwa mokano ya ko soutenir biso na losambo na place ya ko finga na place ya ko critiquer to na besoin ya ba prière na bino. Merci beaucoup. Rapidement ce qui na koki koloba mokie pour na maman Myriam. En fait, na koki koleka na TVT pour t'exposer, aussi exposer yo moko. Na koki koleka na TVT pour na ko loba lokola mutu moko nazo réprimer yo. Bible lobi nanga qui est pour critiquer ou les serviteurs d'autrui ou juger les serviteurs d'autrui. Nzambazo juger déjà, tant nzambazo bimisabo, cela veut dire jugement nzambeza déjà de kolonayo. Mais une chose est vraie, Bible zolobake scandale koya, mais malheur par qui au scandale koya là. Au lieu yo ozala mutu côté ya mais yo commis scandale pour na libala ya bato. Mama to kende na bomoto, olingo copier Élysée. Oya sala ki prière misu na misu monoko na monoko nzoto na nzoto. Mwana nazaki mobali, ezaki mwana ya mwasite. Nzambe nini akotinda yo kende ko simba sexe ya mobali. Atako ezaki na présence ya mwasi na ye. Metango za ko simba sexe wana esko za ko simba ngo na esprit ya kobikisa na losambo. Tu es sûr de ça? Pour ceux qui ezaki kaka na losambo ya solo, onga okoma na niveau comité. Nzoto eza na bolembu mama. Toko iko sakana na makambo nyonso mais toko sakana na botaou ya mutu te. Non, pas jusque là. Wani za nzambe te. Totika kokoselaka nzambe. Mais bien aimé, prophétie oui. Bible zoluba na mukanda ya 1 Corinthiens 14 balobi que la prophétie elle vient pour édifier, consoler et exhorter. Jaria ba prophétie a boyo exhorter et édifier et consoler et détruire mariage abatu. Et détruire vie ya mutu, et détruire kondima ya mutu. Parce que maman na leji ndenga bimi wana. Est-ce que boza sir kazaka kana kondima? Mama Myriam, mwana na yo oya bimi wana. Boza sir kia azasushu na kondima, azasushu na confiance na basali ensemble. Azasushu na confiance na prophétie, ataku to prophétie ngoze ya solo. Boza sir kia azasushu na confiance. Ba ser nanga. Ba mama, souvent c'est vous. Elle mo kopé bo fungola ka ba porte. Bible lobi ton dimagnon sauté. Tu examiner mususu. Jara prophétie et yeke ba masse mobali na yo sexe et tu es d'accord avec ça ou bien en prophétie en Zambé. Quelque part bu fungola rapé ba porte bino moko. Confiance nini ozala nango ba masse sexe ya mobali na yo yo moko zawana. Nzamba salaka. Soki to sambela mutu abiki na nzela ya téléphone et loko nyezangi ba peso kaka uilu wana yo moko masse mobali na yo mais mama prophétesse sali kaka prière. Parce que le nzamba za na pouvoir le boko na yo akomisa le boko na yo akomisa le boko na ye à transmettre pouvoir kat na yo pour na komema guérison mais na lo sambo ya musakoli to pe na lo sambo musala nzamba pour na nini kokoma tina niveau wana. Donc cela veut dire ce qui pèse là qui problème est pas na yo prophète moko alinga ko lo bakete pour asala yo pratique pour amasser yo apakola yo huile. Oui, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des prophètes au ba komo pakola bana na nzambe huile. Moi si abatozo pakole huile, mobali abatozo pakole huile. Tutika ba pratique wana bandeko. Nzamba za camarade na bisote. Soki ya Myriam ebimi ya yope kobima. Tika ba pratique pesa mutu huile yemo kwa kende ko pakola. Pesa mutu huile akisa esambela pona yango yemo kwa kende ko appliquer. Parce que huile les a permis na Bible. Na mukanda Jacques 5 bazolo bela biswango ko ban na 14e verset bo sambela ba bazana ba problème ba mpaka ba sambela pona bango ba pakola bango mafuta mais manière oyo ba commencer ila mafuta ezali malamu te. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers amis téléspectateurs. Après que vous avez un conseil, c'est un cas où ils ont vraiment délicat. Ils ont un biso penageto tikalana no biso moroto solo là. Et en tout cas, on vous promet que vous aurez une suite par rapport à la situation Oyo. On ne sait pas bête à moi c'était mini parce qu'on on va pas trouver la solution au moment où nous sommes. Mais le plus important, c'est que la situation est connue dans ma tour maman Nadège que nous soutenons. Tu reçois la maman Myriam pour que tout le gâteau est banni, tu repères sa kimia. Mais on a un autre cas, toujours traité cas Lilo. Donc peut-être dans les jours à venir, mais bon, ensuite il y a problème Oyo. Sinon, si d'ici pour la étape il y a premier cas Oyo, tu se retrouver dans la deuxième vidéo dans biso na kam surtout zanam. Merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétique,
Tous les industries cosmétiques enrichies au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les industries crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi l'acide hyaluronique. Tous les gel douche, tous les grand format, na petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous les cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki, ils ont la teinte, ils ont bon sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs. Pour ça, il y a une huile, na bain d'huile. Tous les crème, pommade, tous les savon. Savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, toza na pommade Diazolex, où ils ali pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en haut. Toza na crème Borex où ils ont uniquement pour na ba papa, ils ont rallongé le système ya ba papa et puis ils ont agrandi en haut. Tous les diazostimule, où ils ont produit traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tous les zinguinalis, ont présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tous les méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tous les crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là sapatu, maladie, loto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tous les allium. Allium est à traiter toute forme hypertension, à normaliser tension na yo, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est à normaliser, et ça à partir de aïe. Tous les menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus samakasi énergie dans d'autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ibosonabino et ça mis à partir de l'antété en bon cannabis au Congo. À part qui si on a si côté de l'abino, tous les malades qui sont autotraités, tous les préparation personnalisée. Net na ka ba myome par exemple, tout c'est une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au kobota, tout na kisi o epé ça rapé bato bazolo ko kobota, voilà tout traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa, ils a plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo. C'est votre frère Père Condé Israël, que le bon Dieu vous bénisse. Siloé 2022, et ça événement événement sacerdotal prophétique pour la bana liboso, ba aîné de la famille, responsable de famille, vous avez invité à événement oyo. Et ça 23e édition. Tout ça là événement pour la bana liboso, pour la responsable de la famille, pour la bateau ba cas résistant, pour la bateau ba condamné bango.
condamnation ekweyaka à chaque événement au tosalaka. C'est quoi événement autour au tosalaka à Paris. Alors évitez les aïeux. Aimé de la famille, yon nous invité nanga responsable, yon tu va condamner na sorte sur maladie aux invités nanga. Torosala le 18 juin, bomba datsuana. 16 rue Descouvrier, 95 200 na Sarcelles. Place événement ya bana liboso et salama. Yon tozo landa kaka sikoyo. Okwaya kana nzambo a visitaka. Ngana ndimara nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Nzambo asalela Simon Kimbangu, aza nzamba munene. Nzambo asalela Aidi Nabala, aza nzamba munene. Nzambo asalela papa nanga Bolia, aza nzamba munene. Yoka, oza invité na ngai. Yaka to bondela. Nazo peso adresse église. Yaka to prier. 9 rue de la Poterie, Saint-Denis. Mercredi 15h service prophétique et délivrance. Dimanche 15h. Et ça haute spiritualité. Kozangate. Yum Tchokozali à partir de Gare à Saint-Denis. Aux 8 trams. Et Memayo Épinay sur scène qui est dans la deuxième arrêt. Delaunay Belleville. 15h juste. Service et bandit. Yakana famille. Au monde où on a sikolo. Na peso numéro benga. Tango zo benga. Ndima prophétie. Ndima nzamba lobaka. Na peso numéro 0033 7 66 27 40 02. To pesi faveur na batu tout ozali banda mboka. Komela ngaka requête. Tinda kombona ozala mwana ngazobela tinda partout bisiko ozali tinda. Tika nzamba pambola bino, c'était votre frère Père Condé Israël, sacerdoce raté. Jamais errata. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.